Belshida na Joli Kabelo basali rando na Chine. Oba madama ndenge nini? Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bebe. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bakombo ya ba madame mibale wana na TikTok e banda koloba makasi. Mais tomona Belshida, so Belshida, kombo ekende musika. Joli Kabelo, kombo pe eyokanaka. Mais bakoma komene. Alors, bake bunda koswana na Chine, rando kutu internet te. Ata batu na bango basaka publicité, na basala rando boete, en dehors internet. Mais likamuni esali bon. Nani ya bandi? Nani akogosala makambango? To nani aleki mutema mukuse? Bandeko na ndenge tolandaka na internet. Ba madame ango bango mibale. Batu na bango bakumisaka bango. Kote Belshida, motunai Maria Tumba apimisakai oyali. En tout cas, ye mutakomisakai o top. Ye pa komisaka Maria Tumba bisike sengeli. Mais publicité ya Belshida, Maria Tumba mutasimbiango na niveau ya world. Koleka batu tu. Atika batu musika. On dirait alaka yemoko. Joli Kabelo ye publicité ne yako simba. Baseri ya Jenima Kokonzoni. Tango balaki na équilibre. Mais sikoyo kombo na eyokanaka na makamba boy. Rando. To na makambo nengi mura voyageaki ache kombo na balamoge ningani eyokani. To Karine Mokonza lobi kombo na eyokani. Donc, rando oyo esali susu kombo ya Joli Kabelo eyokana. Pe muta provoke rando yo, to muta bandiango, to muta lingaki ezala, fo ezala Joli Kabelo. Pourquoi na lobi bongo? Pote ke o aza mutu mabete. Po Joli Kabelo kokoza ane mutu malamu. Koleka Belshida. Eyate po Belshida alobaka te. Bon, a créé barando te. To lobaki ye mutu ya mutu malamu, to mutu mabe. Joli Kabelo kokoleka ne pe na malamu. Bien sûr, ye penza kote barando na wakokangisa eya makambo na ye. De bimisaka mutu ya mabe. Akangisa o banda kozana
Jenima Kokonzoni. Empereur. Oui, bien non. Alors, donc, je dis qu'à Belo Bakombo yokana na modèle bon. Mais soko tali na publicité na makamasuki bisi dakaka utayokana. Alors, je dis qu'à Belo faut créer nde. Mutunai moko kaka. Wako memaye world. Batebelete. Pona timbeli ba publicité yo. Oko pe batu mosusu. Mais zala na mutu moko aza world akangama. Pe mutango aza na impact à danger. Na monda kawana epesa avantage. Ata bariti kabelo. Ariti kabelo de. Ariti beauté. Ndenge aza na bato ebele siko na YouTube. Mais so bolandi bien. Po koma na modèle wana kangamaka na bato moko. Akangamaki na Ariashu ye moko kaka. Abendi na wadol. Tango atiki Ariashu to makambo eleki. Abeta wadol likolo. Wadol pa beta likolo. Wadol amema epenza tan ebele. Koleka Ariashu. Ariashu abimisie. Wadol amemi. Bato bakomo finga pe retibote. Pe bato na ba oba finga ite. Bango tu bakoma kolobela. Siko ekoma maîtrise. Senta wadol atikala siko na se. Retibote likolo. Pa kotisi mbongo trop. Grâce à publicité na. Et fongole ba porte na Congo Brazzaville. Congo Kinshasa, pe na poto. Asali pe salon sika na Suède, siksa danze. Pa ya zalaka. Siko joli kabelo. Kombo de ase bima, po azali neti adversaire ya visida. Do opposition na ye. Adversaire. Kasi nde azana muto makasi te. Azana batu ne basala ye pour promotion. Ba makasi te. Po kombo ne yokani na rando. Me bisida. Sa rando kombo ko yokana ga. Po Maria Tumba. Modela memango world. A memango pensa top. Donc, et pas te ka route biloko bisida. Na kata shop. Donc, modèle kaka bisida mema pebi na e. Edi kamusus. World. Likolo. Mais bon. Gana kolobela nde rando. Bakoma osa rando na Chine. Mais non, baba madame non. Tozo bango peke ba madame. Yali nzanza te. Mais rando boy. Ata leader na. Bon. Na ebite so na leader na bango. Na ebite te. Mais to tchakaka. Bato mosusu pe. Bakutana pe. Bakreela ki pe adversaire. Mifi kabelo. Bakrea ki na Pamela Shekola. Batia adversaire. Ya Olga Kabelo. Mifi akokate. C'est tout temps wana. La baronne nous a simbi publicité. Okoleka wapi. La baronne a sali. Alambi. Abimisi Olga Kabelo. Pas simbi publicité. Publicité peut avoir 3 minutes. Ba 2 heures du temps.
bakompe yana leki basali famille. En tout cas, Mifi Kabelo alaki na place te ya kopema. Et tant que Olga koteli ye, po ntango na bana osala émission nazobenge Mifi Mosaka basuki ne wana ya faux, Olga koteli adversaire alobi te Papa Robo. Mwana wansi wana ata za ekipa moke devanga Mifi yo a ekipa moke do Olga mona yo Chiquitine PC amona yo PC Kokaracha bandeko na ebite so Olga mdaloba bongo menandimite Olga loba kaka mwana mwasi wana Papa Robo ateka ba faux soki te ateka ba vrai gatoni so boye bala bite mais na mona ina end aosomba penza ba vrai adversaire mo gentil Joli Kabelo bino bokutani na Chine na bilisida bozo bunda Olga Kabelo bakutana na mutu moko créé par Pamela Mifi Kabelo baswana te Mifi pazo kodenda la tsaka bapemela modeli to tekidi bakoyemba na nzembo me bakoleka wapi la baronne azo frappé c'est qu'on frappé Olga meri pema na kokendeke baposte kozonga bakomande leki place wana regretaka Olga penza rata publicité mais comme aka amona muzombo teti amekozwa bato to me pamba te la baronne likolo plafond Joli Kabelo nalobi tozwa la baronne akoma so cher alobelaka yo alobaka pe bien mpo na yo mais mpo na contrat nameko négocier na Henrietta Henrietta sa lopib lokwa azani na mwana moke tokokosa ya matokosi okokosa manager na ete manager ne Fantomas Ansolozolo ata bangaka ye oui mais kote mbongo akobanga ete Henrietta butanga mbongo n'est-ce pas bien so pied 5 euros abiko ya papier pamba 10 euros atali yango abiba dokile muta yesombele menu 100 euros atali yango atiembala mo na poche ayeba billet so etembe bocheleka ba billet wana bomona Henrietta opona so billet ne ayebotanga mbongo kote kuna Joli Kabelo bo négocier na Henrietta aosengo prix likolo makolia Maria Tumba kobanga te oloba mutunya kolatela tete ya kolata te ya kozana bamaneke na kolata ya bikeko ya mutu te omonaka ndenge okende akobeta pe ya bapetia Henrietta bila belau mwana boss aza boss na théorie te na pratique bon awa tokolobela nde Joli Kabelo na bieside Joli Kabelo batika on na se o eza verité na oloba no biso na poto na Kongo na ebite même na Kongo atika on na se
Maria Tumba tango azo kita na avion ava kita apesa annonce ayebisi Lubumbashi mobimba 3 jours à solde ye moko akoteka Maria Tumba komi vendredi ta longwe kuna lundi na tongo bato bazoka na magasin pe Maria Tumba zoba na orata avion fona kende botikala malamu tala niveau Besida na niveau mosusu Joli Kabelo yo lokola kombo evanda Chadat Chadat signé kaka beta kaka banaiki Kabelo Chadat on comprend déjà non position ni yozali on comprend déjà Besida position yali bien sûr Maria Tumba baloba libanga wana eza ye mais toyebi kaka Besida so bazwa enani bon nakosi nanga Joli Kabelo bon nakosi te eza vérité moi na chance pour kombone vanda on a chance au bêta Besida pasili toi qui a quitté nase motono jenima abanor beta Maria Tumba n'y était pas faire rigola aro beta le king fallait popa le king a matacha nase ba réalité a bongo les grands mots comme leader numéro 1 musique à Congo yo moko yebia ba makambo ngene bon alors Joli Kabelo barando o sali na Chine ko sala ngosusu te ate si kombo na ome o cha suste luka kombo yuko na moderne mususu kanga mande na mutu moko avoko mana bobebe soki natali mobali ya Maria likata muke awa soki natali Maria Tumba makolo ekauka soki natali mobali ya Maria masoko banduta soki natali Maria Tumba tai ya tom yemba azandoki aleluya Maria ndoki munene na masina azalindo yemba aleluya Maria Tumba ndoki mikonga akima basote alienye na Dubai soki natali age ya Isae azana 15 soki natali age ya Maria azana 50 ans soki natali nzoto ya Isae elemba lemba soki natali nzoto ya Maria ekuba maka yemba azandoki Maria Tumba ndoka mikonga Maria Tumba azana kindoki soki natali keve Isae matama ezeba soki natali mobali ya Maria likata muke awa soki natali Maria Tumba makolo ekauka soki natali mobali ya Maria masoko banduta soki natali Maria Tumba tai ya tom yemba azandoki aleluya Maria ndoki munene na masina azalindo yemba aleluya Maria Tumba ndoki mikonga akima basote alienye na Dubai soki natali age ya Isae azana 15
soki Nathalie âge ya Maria azana 50 ans soki Nathalie nzoto ya Isa elemba lemba soki Nathalie nzoto ya Maria ekuba maka yemba azandoki Maya tumba ndoka mikonga Maya tumba azana kindoki soki Nathalie keve Isa matama ezeba soki Nathalie mobali ya Maria likata muke awa soki Nathalie Maya tumba makolo ekauka soki Nathalie mobali ya Maria masoko banduta soki Nathalie Maya tumba tai ya tom yemba azandoki aleluya Maya ndoki munene na masina azalindo yemba aleluya Maya tumba ndoki mikonga akima basote alienye na Dubai soki Nathalie âge ya Isa azana 15 ans soki Nathalie âge ya Maria azana 50 ans soki Nathalie nzoto ya Isa elemba lemba soki Nathalie nzoto ya Maria ekuba maka yemba azandoki Maya tumba ndoka mikonga Maya tumba azana kindoki soki Nathalie keve Isa matama ezeba soki Nathalie mobali ya Maria likata muke awa soki Nathalie Maya tumba makolo ekauka soki Nathalie mobali ya Maria masoko banduta soki Nathalie Maya tumba tai ya tom yemba azandoki aleluya Maya ndoki munene na masina azalindo yemba aleluya Maya tumba ndoki mikonga akima basote alienye na Dubai soki Nathalie âge ya Isa azana 15 ans soki Nathalie âge ya Maria azana 50 ans soki Nathalie nzoto ya Isa elemba lemba soki Nathalie nzoto ya Maria ekuba maka yemba azandoki Maya tumba ndoka mikonga Maya tumba azana kindoki soki Nathalie keve Isa matama ezeba soki Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a roza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya komba congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça mtalongo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelengi ya komba congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça mtalongo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.